Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Journée mouvementée na ville province de Kinshasa, RDC Maroc, match Ezobeta Manakante, ya Coupe du Monde Qatar 2022, Nani Penza à Kolonga. Match yango population ezali vraiment ko souhaiter car ba bonne chance na baliopa. Il y a République démocratique du Congo ba détail toute une édition bisalelo na senesengo mingi ya ko présenter les bino. Merci, la fidélité et confiance pour passer dans KNB News. Mais c'est là qu'on informe toujours d'une manière très professionnelle. Mbote Kinshasa, Mbote partout le monde. Édition à l'Elo Bandi, Tikato Fongola Yango. Na journée à vendredi, Ndenge Lekeli a na ville province à Kinshasa, Moko na Lelo. Kinshasa Zaki a koninga na po, Tozali Kozela. Victoire, Yabaliopa, en tout cas, et Salimi Ndenge image, et commentaire. C'est le jour J, Congolais Bazali visiblement très motivé. Na rencontre ya Mokonalelo vendredi 25 mars entre RDCP équipe ya Maroc na cadre ya barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Na babalabala nyonso ya Kinshasa lelo ba effigie équipe nationale couleur ya drapeau constat yango esalemi bisika nyonso na ba voiture batu nyonso okokuta elembo ya mboka na loboko na kingo tope na mutu nyonso azali kotambola soit en polo soit atie mwa câble eloko ezali kolakisaki azali soutenir baliopa ya RDC aux abords ya stade kuna de martyrs de Pentecôte. Atu bazali déjà kosepela supporter déjà bazali déjà kozwa d'assaut intérieur ya stade pona ko espérer kozwa plage de soir. Mais seulement sécurité ezali makasi na ba élément ya garde républicaine. Ba bazali empêcher accès pour l'instant. Disposition sécuritaire, il y a certains attribués n'arrivée. Il y a chef de l'État ou à cause de la peine à place yango. Chose ezali bongo ko sala ko batu ba sepela makasi bango bazali ko jurer que RDC et ko gagner. Kasi na ngambo ya commissaire du visionnaire ya Kinshasa général Silvano Kasonga senga ki ko sécurité pe discipline ezala na kati ya stade de martyr pe libanda na yango alobi que moto nyonso esengela zala na biye na ye o akoza na biye te eke apusani pembeni ya stade de martyr ya kokanga maboyo kanenge alobaki na video oyo. Ba commandant banso ya ville Kinshasa de façon que match alors bizarre match munene za match mo capital pour la biso donc enda Coupe du Monde depuis 54 ça fait 48 ans que là ouais liga que nzambe na biso tsambe la conscience biso de façon que lobby to gagner match à lobby match aller de façon que retour ezaka formalité boye ba que mo konja mboka au stade alors tout ba disposition sécuritaire makasi de façon que na Kinshasa bato ebele bazali kozela match yango oyo kopesa mago d'envoi ezali prévu pour na mokono ya lelo na 16h précis bato nyonso bazali kozela yango ba terrasse ba balabala bato si batondi moto nyonso alinyasi sa mosala à temps pour que ne kotala match ya RDC contre Maroc. RDC balobi ke 3-0 kaka nde ezali kozela po bango bazali déterminé kozala qualifié na Coupe du Monde Qatar 2022. Tokoyeba nini kosalema kasi en attendant te souhaiter bonne chance dans le léopard ya RDC. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre toujours ya match o ezobeta mamukona lelo déjà kuna na stade de martyrs de la Pentecôte population kinoise bakanisi nini. Tokitseki micro na biso sur terrain bo kanini balobaki na micro ya Hervé Zaka. Bon, nga na pesa léopard ka chance po nga na linga mambo bale mingi na soutenaka mambo bale makasi na linga su musique te koleka bale nga linga bale makasi yango na soutenir ka léopard ba beta kaka to gagner Maroc. Alors biso to na besoin ya qualification to kende mondial mboko to donc eumeli uta totanga bakombo ya bakonzo yo ba mema biso na mondial te mais to sengi na président Fachi acha paquet
atia paquet pour na ba joueur tozo qualification. Score ya 3-0 Maroc awa akotia bité nazo kwa sire bino batuna sozo landanga Maroc akotia bité ata atia bina e awa akopola qualification eza ya biso tozo bangelo ko moko te ata biso tozo ata okota na stalité mais place nyonso tokotala tokozalaka ya kosepela ata na staff mokolo tokofanda tokotala match makambo ezala kitoko. Chef de l'État congolais autaki na Jordanie bisika pi asolaki na homologue na Rwanda na etali bongo problème ya sécurité pe kimia kuna na Est démocratique du Congo bokutani yango esalemaki ndenge nini image pe commentaire. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec un homologue na Rwanda Paul Kagame na Jordanie bisika bazwamaki Yezali présidence ya République du Rwanda a confirmé qu'information yango jeudi 24 mars dernier via compte Twitter na bango rencontre yango il faut qu'on signe que commis dans cadre ya processus d'encadrement sur Afrique de l'Est chef de l'État salaki réunion cordiale et productive sur coopération bilatérale régionale. Et ça lui indiqué même source pour rappeler que le président RDC Ayamamaki mercredi dernier n'a palais royal d'Akaba par Sa Majesté Abdoulaye II, chef de l'État congolais Azalaki accompagné na 3 de ses collaborateurs Yakoyeba conseiller privé naye Fortiné Bisselé son conseiller militaire ya général Bamba ainsi que son conseiller d'investissement monsieur Jean-Claude Kabongo. Les 2 personnalités exprimant qui chacun et c'est on a bango ya kozala face à face Félix Tshisekedi na par na ye a remercié qui Sa Majesté Abdoulaye na ndenge andimaki koyamba ye na royaume na ye na ngambo la ye Sa Majesté le roi de Jordanie ye alobaki asepelaki makasi na nouveau départ entre les 2 pays na relation ezalaka autrefois intermédiaire kasi lelo Abdoulaye a s'engagé ko parrainer mission économique ya les 2 pays nanga moko toujours sommet moko esalemaki entre ba chef d'état pona ko privilégier pe kimia na kati ya RDC kasi na kati pe ba pays ya ba région de Grand Lac Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti Roni ezote kama partout somba yango surtout na coin avenue na yo eza vraiment kopé sa bonne santé na libota mobimba bonda. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo Spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobenga kama deblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi Spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka Spaghetti Roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali Spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na Spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité
il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele o toloba kite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique, émission l'actualité politique, Oezaka, toujours on a pour expliquer bien va faire actualité. De proposer un extrait émission ils a déjà en ligne na chaîne YouTube Nabiso. Kasi bobo sanate ko s'abonner. Loi o to benga la loi fondamentale ikonzi ya mboka o biso tout dépendant nango révision à la constitution et pekisamité constitution ya ngomoko ezali ko prévoir que au cas où que constitution to loi fondamentale ozo répondre sous na ba réalité ya mboka tokoki ko réviser yango pona nini pona ko s'adapter na ba réalité o ezala kati ya mboka. Maman Naomi, je vais te faire ne fût-ce qu'une petite lecture ya constitution na biso o ezolobela par rapport ya révision ya constitution bandeko na biso ba soulever ça point moko que d'entrée de jeu je dirais que ça n'a pas d'importance pour nangai parce que la constitution n'empêche pas que le président actuel ou bien président Koya en réalisé vision nae to a travaillé parce que constitution article 218 ils prévoient initiative. Là, je suis en train de vous parler de la procédure de la révision de la Constitution. L'article 258, je vais paraphraser par là, l'initiative de la Constitution appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction de la population, c'est-à-dire soit 100 000 personnes par référendum. Et à l'article 219, les OPSABISO ba condition autokoki ko réviser constitution. Et l'article 220 ils a ko interdire toute révision constitution où ils ont à la contre y a ba objectif où ils a cité un article tel que réduire le droit et liberté des personnes ou réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Je vais essayer un peu de résumer l'idée par rapport à la lecture dans la Constitution. Je prends l'article 219. Ezolo belabiso ndenge nini bakoku ko interdire constitution et ça le maba réviser en auto ba modifier en auto pendant la période où ils a cité tel que l'état d'urgence, l'état de guerre, l'état de siège lorsque ba député na ba sénateur baza na ba droit ou na liberté à ko siéger nakati la ndaku na bango na ndenge elongo banité. Mais dans le cas sous examen notre frère, je suis le monsieur Steve Mikaï qui a proposé cette révision de la Constitution. Moi je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il a choisi Tamongo Yamabe Yakoyanango parce que il y a une interdiction qui est là. Tous en a état de siège. État de siège, Simbi deux provinces kaka. Maman Langaï. État de siège, bien sûr, mais Simbi Mboka Mobimbate. Mais la Constitution parle de l'état de siège. On n'a pas dit qu'il faut être dans la carte Mboka Mobimbate. Nous sommes déjà dans le Congo lorsque déjà une partie Yamboka Nabiso a déjà atteint l'état de siège. Cela veut dire que nous sommes dans l'une des conditions loi fondamentale et boito réviser constitution. Personnellement, qu'il est célébré journée mondiale de la procrastination ezali kozongi sa lobby eloko esengelo sala lelo, c'est-à-dire koigoi bolanda yango na mozindo na mungongo. Tout
Le 25 mars, il y a chaque année, il célèbre la journée mondiale de la procrastination. Procrastination, ezali simplement, kozongisa lobby oyo kokoki kosala mokolo ya lelo topé à l'instant même. Ezali comportement oyo ezalaka perçu de koluka toujours ko remettre au lendemain ce que tu peux faire le même jour. Yango ezali moko ya ba pathologie difficilement supportable pour l'entourage. Yango ezali moko ya ba comportement esalaka ke moto azala goigoi to pe moto azalaka toujours na idée ya koloba eloko akoki kosala lelo asala yango lobi. Pona ba batangela yango batalisi que procrastination ezali défense immunitaire face à la société moko extrêmement rude. Ezali moyen ya se défendre d'assaut na koluka kosala eloko te simplement, c'est-à-dire que vous avez na posa ya kosala eloko lelo ba ebisi yo somba eloko to sala eloko boye olobi kosala ngo lobi ezali malamu te pour le fait que ozolinga kozongisa ka makambo kosala ka lobi kuna ekoki pe ko faire perdre yo temps mikolo ezali kozela yo te ngonga pe kozela yo te age pe kozela yo te esengeli kozwaka courage ya kosala eloko tango moni kozala makasi to pe idée ya kosala yango. Lelo mokili ekanisi journée ya procrastination oyo ezali moko ya ba élément oyo epesaka mabe, surtout même na milieu professionnel et même na milieu scolaire wapi mwana olea tanga to pa réviser alobi na kosala yango lobi tina ba examen pe azwi te to pe moto bapesi ye mosala azali kosala biloko oyo ezali lourdeur to pe kozala fainéant yango ekokonjour kaka na beshek ezali malamu mingi te esengeli kosala makambo tango esengeli kosala yango po ozoba résultat lolenge longo bani Kinshasa eleki partout. Nzela ya Sainte-Thérèse na njili ebebi makasi population baleli awa na micro ya Jacques Pongo. Kinshasa banzela ezokoba kobeba tolobelaka yango tokotika te kolobela yango po yango nde epesaka embouteillage ezali komema baaccident mpe ezali kosala ko bato bakoma baretard na banzela kitoko ata moke te awa tozali na Sainte-Thérèse nzela ebebi makasi mabulu ebukani de la moment très avancé kasi bakondi bazali kotia ata miso te mpona koloba loba moko tokitaki sur terrain mboka ndenge bahabitant ya bisika oyo to pe population tokutaki sur place badeklaraki awa nzela oyo ebeba depuis kala esali bane na bane mais jusque là bakonzi bazwaka solution te bakonzi bazala un peu mitema milamu nzela oyo ezokotisa mbongo bakamion bazofuta bataxe mambo ebele bapesa bambongo mais esengaka nzela soki eza malamu bozoa mpe na mitema malamu ya kofuta babiloko mosusu oyo leta azosenga biso mais tozofuta bambongo mais nzela eza malamu te bamituko ezobeba bamoto ezokima banzela parce que banzela eza malamu te bakonzi bazala mpe na mitema malamu ya kosala biso mpe na nzela oyo esala biso malamu makasi makambo ngo ekomi lokola badistraction elo nasengi kaka bakonzi bayebaka ke bazwa solution na likambo ya nzela eza eloko ya liboso babongisa Sainte-Thérèse boye tina se mama outa mosika azokende église bato église bazotambolaka bayebaka bapaster oyo bayebi liloba nzambe akoya boye moya tambola eza te azobeba na bilamba mpona nzela tokobeba likambo nalobi kaka yango wana tokemba makatana ezobeba potopoto nzela eza mabe babongela tota mabanga wana libulu wana bazokwea bato bazobukana wana na libulu wana nzela eza mabe makasi papa bukumestre Njile papa atelema banzela no eza ya kobeba makasi tosemi lelela biso babongisela biso banzela ata banzela eza ya kobeba makasi tozokoka kosala te papa yokela biso mabongisela biso banzela elo tosengi noka yango wana tozotuna kaka soki Kinshasa 0 trou esiblaki kaka quelque place po awa bana tiango balobi na nzela na bango ya Sainte-Thérèse ekomi te libulu ezokoba koya munene pe banzela ezali kokoba kobeba soki leta akotia misuko toyo ekosala kitoko po population balobi balembi Kinshasa eleki partout. Ezalaki édition le 25 mars 2022 spécial match ya Léopard à la ville province à Kinshasa. Tokutana très prochainement na souci moko au servir blondé. To ça la bino mosala kitoko botika la branché pe botika la toujours fidèle na KNB News. Bye. Magazine Kinshasa na biso
réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.